Avec Dieu, nous ferons des exploits. Yahweh, Toye, Komitika nakati ya mabaka maya, Yamosungi na bana. Visa mapango nini oyo sombi na mbonga indumba matopo mbonga maboke efuta na ngote nga mo balanga visa oloba nini yo biloko batuli ya pamba mibala ngo boni ya poto balinga yo po ani moko na bango ta mema na poto te ti lelo ozosala kaka babiloko wana me baninga bakomi da poto makamata ya yo e moku nena na tiki loka ne yake na fete yo uma bien signé yo china se na bolingo eza mususu mbongo pe eza mususu eloko mususu siko biso na bolingo na mbongo tozo komosangisa siko tozoyeba te siko nini au juste ya poto basalaka te nakei kopu koluka so akende koluka kopo yeli po ya kotela ngande libala affection ozopesa maman ye pe pareil ozongisela yo lingi kozaka ke ozolakisaka litutu na libanda ko nozoki osaba n'importe quoi mais non ye pe quand même ah mutu lakisi mwasi ke nazo chérie yo que je t'aime bakisi ndenge balanga te bazoloba le faire nuit et jour en tout cas atotindi mwasi na malweka na nzela makolo papata na 2h du matin kifunda ngo na cheka na mutunga wana simba mutuma toseka atandres na basi ta badone penga bachanger botika ndete kolela kaka omoni mwa soki fwengi oza kolanda kaka fwengi c'est pas batata balinga banwa mike obiso tokokobota bana pe balinga ba mibali ya biso ba mama ya ba mama pe tokomi na guerre na bana ona yo papa zoloba nini o mamba mama bazo dekone mingi papa na tuno kese na ndaku na yo o statistera mama na mama bien po wana mama linga azo linga koma so komisia nango loka tozali aboye to beti ba femme de chambre petit to lembi tikabo suna ndaku beta lususu na mbeto papa okolemba te so nayaki ndoki mpe nasisa bino nyonso to mibali ya solo mpenza te ngai naka so na affection mobali te ndenge nazoba na yo ko na divorce nalingaka so mibali te
esobe yo ebigati netika balobi bamomia poto baleki biso bamomia kili nani netikaka nga naza nano atalaka nga deja na minitio nasi naleki bamomia ebele na mikili na mikili na tendance pena nyonso babi na olaka mpe na kotema mpe na minitio etalaka nde naza mposo babi na te bamystique alors bamomia mikili baleki na bamomia kili te biso toza ndenge moko mpo kuna eza 4 saison biso toza na 2 saison te toaka ndenge moko to bamomi tu baa ndenge moko mpo to eleki nango te babi mpo te yango paradis te mpo nga mpe lelo so nakei na zongi mosusu baza mpe baolekanga me bolekana biso te na tendance donc eza nango nzelo mpo biso mpe toza na tendance ya musique parce que bajo na bino bautaka mikili baka baolela biso baka benaka na kini mpe baleli na bango bamomi mpo kuna boya bavrai momi bo baleli bino te voile bonde tika boleki na rien na biso surtout toza ndenge moko biso tozaka momi donc naleki ebele na mikili na tendance netika mpo ya baja poto aa baosala eloti baotungisa bamomi abatu aa basalaka elo te o baemplacement o naye kosala o naye nazongi mboka yanga na koza rien bakaka systeme ya bamomi avrai te esobe yo momonaka ti netika baotika bino botikala biso tokomonana bango fo no boza mpe boleki mpe bango bakosala mpe elo te baa na rien bajo ya mikili ka bino baparisien o baa na rien bajo na biso mpe ka baleki na bango nyonga nasili yango eso bocomprendre kaka don nasuki na ngai mposo babina loba tro esala vrai te sa poto bango bakino mibali bango bayaka awa ebima na mibali na bango nayebi te nga mpenza mobali ya poto alobela alinga rien namonaki mobali okwa mobali nyonso mpona kishasa na biso ape bavrai jo baza soki to vrai jo aza boma mosa poto auti kuna ayozwa bajo na biso awa biso ozwa bajo na bango te mais nosengaka na bango ke il faut batongaka vie quoi bana bango bayoka so te so bakufi na likambo mama bango baosala mpo biso toraisonnaka omonaki nde naza na pale na ngai naza na chechi na nga bien emo na beti na nga tu na nga nazongi so bi todia biso bamikili une semaine ake nasali 2 semaines nazongi te bafere eza koto efanda aomonaka fie théâtre te esiko nde evandako mpona minute naza na terrain na bakatro te naosilisa okoyi biso bakofi bayebi batata mwasi balela bongo batata mwasi te basomba mpe baparcele na bango po bideme mosusu eyeuta kuna omonaki no papa mpenza boyi balelo na kati lopango mpo osalaka rien mabangaka na mare nini mambo mpona minute ona na colère ya danger colère nanga boye biso eza ya nini nazo répondre visa soi-disant visa yo fingi basi ya poto visa yo basi ya poto bato bazosala yo zala yo finga bango visa bibili oyo totindela yo zala ya tati quand on dit tati na poto elakisi kato soki olati mwa cercle mobe na kini balulu elo te ya ba 2 euro ba 5 euro soki ozwi mwa parfum mobe yakola parfum mobe ezwi na kato moni bakeci oyo olata wana yana bavaleur ba 10 euro na poto biza maboke moto esali yo kozala tozalaki mwana bien wana lar na yo faut bettre ta balé retour ya soi-disant visa bozala na visa na déjà oyo botama nango to mono na poto ndima yo visa mapango nini oyo sombi na mbonga indumba mato po mbonga maboke efutaka nango te visa yo basi batindela oyo yoshi loboko ya mama basi batindela yo yango visa oza elo te soki oza na posa ko basala yo zala fozala te ht fozala malembe visa yango bana membre pe kiri bana wish bakuku toya babasi lenge basandini buta la fille aux yeux d'or bafifiki buisa yozo bakaka nanu mo c'est vibration donc batienga ne ma président na bango na lobelela bapecho balata bien na poto nga aza mwana poto na loba pe mingi te kolobeza nango te torepondaka na bileli bilamba te visa bilamba moto esala biso na mikili poto ozala bino te zwanga mobimba ntina seve amonanga mobimba nanga evisa oloba nini yo biloko batungolia pamapamala bato pame 1 euro chrétien biso te tozamba na poto ozolobelela te ntango so yango ozwaki biso na liboso totalaka teatre azwa yo na nsima totalaka teatre
Taya de tana kende coopération na kende mbongo tane ya te visa la famille na ngai taya te ozo mo do kitako solo musala théâtre kuté za visa ko yo futanda ko yo futala yo ko bua kanga ponga na futo mbo mimi na jesona makolombo yo ka ngande a 86 la reine de Sambota yo te contre mur yo te visa yo te de kombala sima ko zonga na olusu yo seli mobile na ngakoli amemele mo body ya 10 euros na ketch ya 10 euros akamati mo ba bijou eza garantie à 2 jours amemeli yo yo lobi onga visa panda yo te bisonde basa mikili nsunga basa mikili secret to to sala ke bino bozala so yo za courage zo na lar na yo ya photo soit disant visa bana chini ban otanga komo na hotel na oyo ka soit disant que visa mais pour na ngana bi visa bazo na ambassade ko emiki visa Kinshasa siayo wala visa telo to so moi si comme no visa zo visa ya mikili wala mona bana poto yo si ondoki omoni bana poto na minute mikili ya moyo tabale to simple moto bandia to beta bale to simple so lingi yo di ozwa yo na ta barbes no balo mingi to mona longi o luko na wenge pesa ke je musika ba bisa yo we bien na poto ngolo kombo zo ya ngo wana ski chanda ouais, toujours riche. Touché par la photo, nous en avons mis ngambo. Yom koya photo. Zoto makasi. Ça m'a corona miki. Yo cause mbali kitone titati. Yo lingambe. Pita ko bien au soir de tigana associé. Ne peut pas. C'est pas lingambe. Ko pour ça ko qui sonne. Na ba pour cher on ataka. Ba mi ça ba ko. Na ba pour ça photo. Ba mi ça ba dia. Je vais sortir. Encore ko tout tante pour so na ba. Mo ça papa mo ni ça ka Chanel. Na ta ça ka mo nyato ta Barbie. Na bi la ba Barbie. Ouais, sois bien. Quand on y va à la canne, on a le temps toujours dans la coco. Et il m'a dit,
nanga ozwa matekamana ozwa te yo nzelaka biso tekiki na toya mimi kikeba balili mosuku oyo ya décembre osano teni tozwa te oki moto alinga aza te zo biso bien tala saka ozobango te moninyaso olata te chanel zo aguchi oza yango te okozala biso tomontre cher wana ngo te olataka na nzanza ava toswana longo na babaga otondisaka yo nani pamba bamama eyeka kutu te yo batabia basara kubana bate mwasi pamba ozanga valer yo batanga basila batanga na baleya batanga pe yo bazidani batanga pe yo pete kindobo oyoki okoluki baguerre omona guerre kaka na poto ntina suka tokontinue tozela réponse nozongisela biso kasi biso mpe tozonyama etula moko boye baninga bino baobana poto oyo baozo te poani chasse eza te baninga bino bamalaika so chasse abala bongo oyo bala te bavisa ozanga kongo te yoyini pati yo yoyini pati esengo basabiavandekola biso te kwakontinue na yo mwana oyo oluka kosala no guerre atila baponga mobali nango te kwapula wakozate mibala poto balingaka o te fomoni tote ya moyaki basoa motoki biso basoa parfum no moto tokompare kute eza moi biso bata malingi abiye bacece ye bandako musika te bakotobe bakote oyo na musika te po 8 km eza jamais na musika yaka awa po confirme fo mayata bakote okatolobela kitoko na musika ye kunde aza na sila leki ebiza fo moninga na finge feli asengaisledikadira bone fo momi akoto ali kukamona silipa yebi yango to eza nini yango botinalelo batiaka na se batakomona yango te kip magique neni kasi sise babaka na nsima te po ya minene banini me biso yebi kaka lembe sasala yango banaobotama nalingi na répondre na bafille ya kini oyo basalaki bande oyo balobi bango baza bien mibali na biso balingaka bango mpo bamonaka bango bien bango basengaka mutu eloko te tolingi to répondre bino ser tuna esengo na lipati baye biso vérité ya poto batela munoko sele yo alobaki nini basera mikili nini mibali na biso ta bayaka kolinga bino eza normal il faut badefoule basala oyo ndenge parce que boza ya mutko ya moins cher parfum ya pamboyo oyebi yango te on s'en fiche yo otiaka déodorant biso basa poto mama na déodorant na bozozwaka ya dubai ayaki yo mibali yango mpe ya biso ya poto atamboli bamarché nyonso ya europe azwi alukeli aya apesi yo omoni yo ntango yo olati omoni ke mibali na biso mibali yango boni ya poto balinga yo mpo ani moko na bango tamema na poto te ti lelo ozosala kaka babiloko wana me baninga bakomi da ya poto makamata ya yo yango bafille oyo balobi ke basi ya poto soki nini baleki biso soki bandenge nini yango mpo leki biso na nini ndenge olobaki ke basi ya poto bozali bato bazoya kokomisa bino bozali ke mibale yango kaka bazoya na poto bazoya kopesa bino nde bamituma kasi bateti bakomisa bino bokoma mpe koloba ndeni bomotika baessence yango bango bacece banini donc bino rien bacece banini wana sikoyo soki mpe véritable eza dubai te bango bali baza bacece kolola so toza basi ya cher bibishi oyo azoloba wana parceke amonaki vertige ya caméra asengaka te ete mandia oyo osengaka te yo osengaka te osengaka te pourkoi obengaka bato ya poto mpo oloba obwakaka bato ya poto ntango ozobwaka bato ya poto elingi oloba libabiselanga na ndenge mokolo okangaka monoko alobi asala bandako aza soki azotonga soki kotonga otonga ngo mponi mpona bana poto ti so bana poto batindeli oto yo otonga oboli boye tala yaka kaka na poto bokitelaka na france bozwa kaka batata wana oyo babetaka sheki asakana notanga kolemba mama akosuta otanga koyeba nde mibali yango poto bazalaka okoloba na misambusaki nde nzoto kosala esavoir
visa oyebi théâtre oyo bosalaki olo pakaloyi alobaki naza moto bilobela te mama yo mpenza pakaloyi atikeli yo nde bilobela antuka bika odekone trop tana one batandation eza ozomona yango te tana bateo eza ya bakote oyo tana batai tana te olobaka bilobela lobela te baser baextra clair te soki komona nini baskin light soki ya biso tala babase modelo eza ya bakive magie te babase na biso eza ya naturel banda libuma mama deja esalamaki oyo bino bozotia ya bakive magie europe alebokoma ofinga bango bolobiki basala bango mpe ntina te boniko toana valeur bapesaka biso nde valeur ana po bakokende kokosa bino bokosama te baser na ngai boni yoyebi letre esi batindela mpenza letre yo cinakwaa osentire eza boni boye tala na nsima nango tala ezaka bilobele oke collection ya eteki ngani ezoya mibali na bino babengaka bango mibali na bango kini babengaka bango bapatience po soki mwasi apoto kolinga mobali akini ye bango mama babengaka bango bapatience po ozalaka na patience po oyo akopesa te donc yo nde kombono opesaka mibali na bino bapatience wana pourka bokufelaka oyo biso ya poto bozokufela bango mpona nini bokotikalaka kozalaka complexe ya basa poto surtout visa yo loko ozolinga olukagea na bana poto mama préparé na modeli kaka ozaleli wana visa yebaka mibali na biso baetindela po bilamba ndenge obwakabwaka bango ebele wana ya marché bakopesa ngo mpe sute interdiction ozwa so eloko tosanti les garçons yoshi donc eloko te akebanga na biso tobana mikili na masitane wana kuta alata bien te atina biso maloba biso tobana mikili toba ndeko na bango badekona ne baparole te visa kutu yeso mwa genre mwa babombasi banini basemulu biso bana mikili tosala mwa mo basport bafitness mais comment moko nde nakenda atike lokola nde yakenda afeti dior puma bien signé yoshi na se akebanga na ye donc azala na temps donc asala te nde ezofinga na biso toba bavrai chéri ya mikili badio na biso so bakendi na po basakana na bango to bandeko na bango sikoyo biso nde échange biso tofima 4 saison visa kebanga na ye biso bataka isala otie tembe libaya donc visa kebanga na ye ezanga fifi paulina so otie tembe libaya soko ofingi bilamba na kutu batindako awenze ya bade bale nga na kolata yango te mobimanga ndenge ya 1000 euros na se 400 beta calcul donc kebanga na yo oka na simi na liboko 400 euros donc ofinga biso te bana mikili to tokanelaki na tro kasete bosaki na masano wana maboko ekonda masano wana vandaki wana ati bashemisa kaekaka 2 euros na wenze yo Québec eseni ya Chine na oya 500 euros akokosomba te France abamomi ya bakarte donc visa keba biso na ba très fort donc oso sel moins genre osala kofinga biso toleki yo na masano wana konda oya maboko boye alata bacarré bachemise okutu bato bamema poubelle mutu bazwa bachemise wana donc initi ofinga na biso po tokanielaki yo mikili momi bakanieli yo visa donc nga na na ntina na yo te persas bay bazwi bino baplay ya poto donc bozala na bino na eloko te ntango bokitaka kini donc bosala bino mpe rien bopeya bapale te donc soki mpe ebembe ekufi awa donc ezongi na kini donc bazalaka bino na bapale ya kokutela donc mabatolo bakobengana bino kutu ebembe mais nga vraiment personnellement mpona korépondre visa tokanga visa personnellement nayebi te kala yebi visa te mais mwa moke namonaki na batéâtre mpona basi oyo nga nayebi ya batéâtre oyo baya poto awa nasi ye visa yebi yango baza awa oyo ayebi bamama sara ye baza awa donc ye bagarsa poto bakenda kuna baponaka ye te mpo aza nayebi amwasi mwa libabe bamomi oyo babanga biso te na kisasa nayebi te mwasi yango fo auta wapi soit azali mwasi apoto yango azwa na kisasa ata moto azali mwasi apoto na ndimi te poto ya danger mpo motu to na kisasa ngo na arifaka mpona mikili
donc bamomi obanga biso tona ede momi yango uti wapi visa lobi abangaka bino te bino rien batia basi biso visa te visa mwasi obala te mpona nini aza mwasi obala te visa mpona nini kanda azala wana na tiete nde tomonelake aza mwasi obala te vrai momi ah bon yo la poto moni bamomi ya poto te yo oyebi te nayebi te mais yo lobi nini nga loloba nini naobi visa te mutu mosusu visa fo momi visa te biso toka basi taso apoto awa yo oyebi wana poto mona basheri apoto nde baza te parce que olaka 6 fois la mokolo donc lelo oloba ya te bakola visa mpena donc baluka elo mosusu visa te baluka momi mosusu batia kuna me visa te momi akini ongo banani esa momi akini bamomi akini baescro moko aza na zwa ya yibanga mbongo 7500 dollars kilo apesa visa lobi bokende visa c'est qui visa na yebi ete yebi nga te visa tata monanga mona potifa aza na complexe nanga visa c'est qui devant moi po lelo aleki na bathéâtre visa c'est qui visa kombo nini ya visa kombo ya bachange bijingobile komi visa to bachange aéroport njelo komi visa mwasi nduta nde elobi yango oyo bata biloko basaka bamonike mwasi nduta visa c'est qui pembe bapesa ye boniko nga adresse nga ezala mapoto 15 rue Jean-Pierre Tembo na 93 na Drancy nga sona monsieur le maire so monsieur le maire nga akende nga nakota babiro nasolola kota babiro natanga mpe na mboko nasala mebele na mboko ye visa c'est qui visa afinga biso bana poto ta bescro bandimaka mebele ta makambo na biso mwa poto aza escro te eza mboka moluka toyo koluka nakopréféré un jour visa luka visa ya mpe na mboko oyo ye mpe ya koluka lokola biso comme ça, il peut avoir bien sous la paix, nous avons bien passé escroc. Non, il y a un peu de côté. Mais il y a pas, on bon militaire. Alors, bien, ça n'est bien, on va parler. Mais budget là combien les gars $200 il y a dans la combien minutes on a la bon. Ah bon, le visa c'est qui ah bon on visa. Visa dans la bon on visa. Dans la bon. Il y a visa en bon côté, biso travailler quand tu vas travailler hein. Il y a eu un service de soir. Bah pas les autres vendre. Non, un exemple, tu as un pote, mais pas le foot à 1000 € par mois, 1000 € par mois. Qui n'a qui ne sort bête en machine à 1400 $. 1400 $. Qui me parle à 1400 $, il faut le parler. Ma breton parle du peuple, pour foot en bas. Mais 2 ans, la pote doit vivre. Faut pas se payer la bande, on a la pote, tu as 100 €, les lots, c'est payé les visas, les bandines. Visa grâce à la mission de visa de vivre. Le visa. Pour te connaître fort, pour t'attaquer na bato poto te faire vivre yo, au final biso ba job poto et ba on a ni ton ndenge au côté chômage parce que mon tout est na parent ndenge zali a na quelque soit en mboka ya mikilo a osomba susu cassette ma mboka ke longino na kati yo critère na vraiment mieux na ho déjà d'une très mauvaise comédienne elle jouer tu oh déconner une comédienne on bien tu oh ça va scène mo ba on attire ba nina mapeka fo a fo momio que ba cassette on a tali oh répondre ana au déconner eza mbala suka mbala boso be mbala suka mwana ba genre na to zomona ngo ozo pesa ba numéro na bino en direct na maboke visa bi ozo revisa ozo sopa ba boule penda enjoy penda au déconner visa mana zo ebisa yo ah so lingo tuna ba songo yaka pona nini pona mo foka rana ba blo ba 300 €, ba 300 $. Na dozo na mukina zuyo mumwana na bi hotel na bi so ba pukela to ma wa piango ah na ba polo na ba kato la ta ki na ba rideau penda ne ba de unanga Londres ba lobby ah et critère na motala mabundi ba bi mwasi nzoto mwasi tayo tala bo zolo o zepo le devant écran zolo ba o za vraiment mi yo lo nyama na malongo sala na kini kuna ah elo ni nango libala mso za bala na opete na pese la mbala suka mwasi batala na critère nyonso yo fo suki fo momi kula mwati na mote opamoni muvati kotomso so yindi kotomso so teli natala idéologie ni nango na minito na ebisino mibale bosala cassette bosenga o senga olembisi comme ça bobandela ba mosala na bino parce que na minito so bovandika bombe na kona bino wana chômage un direct déterminé bena chômage à libela o sala te visa na yo mususu wana ya du kombote yo ko na visa yo visa mborani hein visa Côte d'Ivoire visa mborani na mi pesi mo bazo poule bena ozo exemple bande konote ba ser ba mabele no sona ba mumengo hein
parce que basala berrer wana tozofula bino bato à Paris parce que c'est rare kala mama banga ezali na maboko ezalaki te tozofula bino na biso totindela bino à $50 à $60 osala mo ozala mo abre osala lukumu ya bakinoise mais yo komo déconner bena badéconner pesa mikombo passeport longo pesa komba visa odéconner nazoyebisa yo eza mbala liboso mpe mbala suka nazopointe odoa azali doa moko boye odoa bala shetane oabina shetane eza doa badiable keba okotobolo liso otoboki mpena ndo tout ça bon soit na maman pour ça pour na pas du apoto tu sais quoi ça en bilo pas mais hello pamba mon gars biso ba apoto tanda parce que le bébé soit fence bon nga ke des c'est faut yeba solo la bien l'équipe tout oui ramson na lobati ya ngo bilo pas mais nga la ni na nda ko me conseil quand on fait sur la prochaine fois de ma femme solo ba ité ba jono biso ba la ko boya rapeti ko boya eza bien kosola bien mais ma trop quoi c'est ça m'a été timbab Nathan to pesi bino ka ba conseil to ba serre quand même il faut ba kaneka koloba bon ba matériel eza nango rien pour les matériels eza nango rien et on a fait ba kana to ba serre tout ça ba côté bino ba côté kuna to ba serre donc conseil ka yango na pesi yo ba bye bye bon on ni biso to loba na biso mingi te soto aka aloko awera solola bien mayele nde eleka mona poto soko fokolisa esprit toloba mingi te keba yo toza oyebi permis olande oyebi yango keba visa yo oyo na minute oyo kombe de bato poto bazolesa bato ya kini tala maboko ekoso te salaka se osenga bapardon pa bana mikili yiba bongo yo keloko nana ko ko ba boy ka ndenge ni kuwe ga lebaki peuple congolais c'est mon l'amour et non la haine tous en la bomi et le on est capital yewa biso to na poto c'est la grâce de Dieu bino boza na Afrique mais to ça bande ko ko bona pourquoi est-ce que bino boza ko na ko finga ba ka poto bino bona bande ko na poto ke mais tu le fais pourquoi tous à la éduquer ne soient pas des impolis. Il ne faut pas qu'on ait la insulte entre les Congolais. En tout cas, on a encore le bac de la vie sociale. Loka tozali aboye tobeti ba femme de chambre petit tolembi tikabo suna ndako beta lisusu na mbeto papa okolemba te ozonga na ndako tala boye ndako désordre asala eloko nini papa soka alobi o mosala ya mwasi papa okumbe na butu okumbe na moi tolembi orge tanga okende pa badie babor papa babor sunino kasi ba deuxième bureau na poto pe ala papa soko libengane setondi yo na ndako ayebi kaka osalaka akokomplete format ndenge nini ayebi ya yo ezali oyo ye ya libanda na libanda mpe kuna lisusu bakobenga lisusu bakobenga yo tokotire ye okotire ye ndenge nini boye alobi mama mama yo oyebaki yango te serengeti serenga ngo eyalaka ndenge nini alobi bongo oyebi te ngwasume ye babi bino basi ya poto mpe tendresse ezati yango mibali bazokima oza na tendresse te ate yo moko ovandi na mobali tendresse ezala te ndenge nini alobi ezali te kuna po eya na libanda yango wana bakofinika ye na ndenge mosusu ntango akomona baninga mpe batiaki babor ye bakoluka nini alobi te nasi nalembi mpe oyo ya ndako tika na change
tanga kochange kuna orke kuna bakobende serenge ya ndaku abendaka ne serenge te ayebi kaka tata bana tika na bomba ye ezwi nga me tata bana koyeba boye te alobi ati otourne ndenge nini oloba ne ndenge nini alobi boniko bino mpe mbila likamukeka mbila nga mpe nayeki koluka oyaki koluka modele yango ndenge oyo nani akopesa moninga mayele ye mutu akopia biso mayele pamba te na libanda akosala dépense na ndako aboyi dépense ayebi kaka alobi o mwasi wana lokola ye alukaka nzala eya te me moko mosu mpe tokokolala nzala mpona nini bafacture ye ntango bafacture yango eye soki otuni ye kaka o nga na si nalembi mikolo nyonso kaka ngai desordre na kati ya ndako desordre yango ewuti wapi soki otuni ye kaka o nga banki akokatanga mbongo banki akataka yo mbongo ndenge nini conseil nini nakopesa na ndenge na biso mibali ya paria tolembi soki omoni okoki lisusu te oza na charge mingi tikala na moko pamba te bade babora yango bakosala no eloko moko te na ndeko ekomi desordre loyer mpe ye l'électricité mpe ye futa ofuta te ekomi kaka kende na assistance sociale nakende na assistance sociale koluka nini yo moto otiaki nga na ndako assistance sociale moto atiaki nga na ndako nalembi namoni mpe kokima bapolisi esi eleki na okimela wapi nalobi te namoni kaka tokabwana ntango tokokabwana mwasi oyo ya kosalisa bamisisia mpe bakokamata ye ntango bamisisia bakokamata ye ye akokamata mbongo wana akopesala mwasi wana akokamata mpe mbongo akopesala bamisisia bakomi bato papa tolembi bango misisia soki akokisi mbongo na ye asombi mutuka na ye ntango akokoma na mboka amoni yo mwasi zoba bongo sikoyo yo yo kotia foye ya moninga problème bongo sikoyo biso tokosani tokoluka epai ya nani awa mpe mboka esi ebebi ezu ndenge akala te o na kisasa tozalaka bongo te tokomi awa ekomi mutu na mutu na likambo na ye mutu na mutu na oyo ya ye affaire donc mibali ya poto liboso na kisasa tozalaki okolala na mbetu lero olamuki na ntongo kokuta mbongo na likolo ya moto ya mbetu ya kolia batikeli yo okei wenze osali tout ça ekoma awa mwasi mutu akoma kosokipe na ndaku lia makambo nyonso okipe bana banakosala te bien sûr bamosusu mpe babandaki kosala misala ezali bongo sikoyo mobali role na yo na kati ya ndako nini nazotuna me tokokabola charge te parce que ngai nazosokipe na bana ekoma kaka mbongo oyo bazofuta location ya bana yango okosokipe na ndaku okolesa ndaku okokipe kantine ya bana okokipe kosomba mibali bayebi numero ya chaussure ya bana te mwasi mutu asokipaka nango yo mutu okosokipe oyebi ke mwana akomi na tai boye sikoyo azolata pantalon tai boye chaussure tai boye mibali bakipaka nango te mais mpo asokipe na bino asokipe na yo mpe na ndako na bana eloko moko te bango kaka yo ozwaka location familiale ya bana ozwaka mbongo ya bana yo bozosala mbongo na yo ya yo mobali bamibali mosusu na ndako basalaire na bango basi bayeba yango te basi bayeba yango te parce que bulletin de paye okomona bulletin de paye mais place mbongo ezolekana compte na ye ya ye moko yo mpe mwasi compte no yo moko donc osala makambo na ndenge na yo mobali mpe azosala makambo na ndenge na ye donc nayebi te soki bamabala yango ezokende ndenge nini so mpe ndenge nini nayebi te bamibala osala ndenge nini eloko nini okoloba nayebi te nayebi kutu te bachange comportement tozoloba bazali mibali baza baengagement na bango de A à Z. Parce que bino bambongo na bino bobombaka tobombaka te lokasi balocation familiale biso tozozwaka eza suffisant te eza mpona kosokipe na basket ya mwana kaka pamba eza na 100 euros 120 euros 150 euros lesu mwana wana azali mosusu na 80 euros yo mongo osali na salaire na yo kobakisa mpo olingi mwana apeleta ctt ayetambulangi te na nzela ninisu nde oyebisi tata aza soki asi afuti ndaku le reste futa telefone futa biloko akolia en plus bano bato ozobota bango na poto awa biloko na biso ya afrique balingaka yango mpenza te donc baliaka biloko badamage ya poto yaka nango cher te nani alobi bafrite ya pampambe bagato na bango le bauta bagute na bango po balia baji na bango kantine ya bana kantine fo futa baotala sikoyo revenu na yo mama na revenu ya yo tata soko boleki smik bati bino mpe na classe mosusu classe ben oui tofuta yango c'est le revenu
Maman Lorette. Yo obakisani. Ngana bakisi parce que mibala poto tendresse eza asute. Bova na mwasi na ndako, iya vandi na coin kuna yo vandi na coin koto. Bozo tala ka télé. Mwana leka te. Sika mwana leka ogangi. Mwana leka bo gangi. Eza gentil. Les suka zappé la télé, acha cheno mabe. Acha cheno mabe. Les suka zappé ta. Yango moni. Yala poto basi musuna poto awa, azosa kindumba butu basi. Ko pete foti te pona ndako tendresse eza te. Ova na mbala kanga kana likambo za yango ta vimba nika timo konso oya opaso si tu na période ya location akanzaka ke belende muteleki tole mo calcul mibale msusu bayibi na mangu tu numéro sapato mwana la tendance ayebi kutete mana tendance kana mbetu timo vandi na salon tendance ezalaka te kanda osala tendresse na mobali bandi lisolo kaka nde yo moko obanda lisolo na yo oyokata kosi kosu na ye te esala osu moto ya aposo bi me nazoba moto libomona oloba moto normal nzoka oloba moto normal nde bazanga batendresse yango basi mingi apoto bakomi kodekone baza oyo na raison liboso na naposa bango foti baa na raison mpo na ndako oza alese te moto ya batanga otyo alese okenoka kuna tibosala suni bon maman yo oloba nini na likambo nyonso tolobi awa c'est un sujet très intéressant mais tozoloba olé olé mais ça olé olé te c'est la vérité nga nakoli mingi awa donc nakoli mingi na Kinshasa te mais ndambo na mona na Kinshasa par rapport à relation ya mibali ya bayana na nga na ndenge kokipe mobali na ndenge okipe mwasi pardon donc faut opesa mbongo azando fo nini donc tendresse on parle de tendresse tendresse ezali réciproque mobali okozala na tendresse mwasi mpe okozala na tendresse mais tendresse franchement ebimisaka mbongo azando nde balobaka c'est vrai mais na poto ezalaka nango bongo te wana nde madilu mutu asali nani madiala yulu mayoya mutu ayembango mais eza vérité te ke tendresse ebimisaka mbongo azando awa na poto tokozala na tendresse nde surtout na mobali yango te tobimisa mbongo azando donc mibali ya poto tendresse ya moi c'est ça la tendresse cinéma te ata motour na parc kaka kofana na ndako éducation bana na maboko ya mama éducation ya bana alobi soki amemeli ata fleur moko na anniversaire asaka moi geste yango tomona ape chef fleur yango bongo toboya osima baloba obino so tendresse eza te yo bokombe mobali ato propose ye aza tuna boccupation otele meki autre affaire yo mwasi okomi mobali ya komi ne mwasi bamibali bakobelisaka basi batension awa mobali penda komi na ye mwasi okomi mobali abude na ye parce que les nyonso ovandi kaka na baproblème na motema mibali bakobelisa batension basi batension mibala bien bamama wana kinko wana mibali ata azopesa yebele te mais mwa moke wana azokomemela yo aza mobali mais oyo ya biso ya koto ma mutu pasi okanisa kisasa okanisa awa okanisa doliprane mona grand okomela kutu doliprane kutu esimbaka sude koma codeine doliprane codeine parce que sude ngai pena nakomamelanga codeine parce que bamibali tumolo balata kitoko eloko te bango makasi na table doliprane bongo doliprane nga namelaka soko te nakomamela pena codeine parce que codeine eyalaka ma nini na kati omelaka mibale mba ozwi mwa ponge soki kaka doliprane oyo namela yango sute esimbaka sute parce que Opoza na codeine non. Oyokana sikoyo tosala nini toboma mabala oyo tosala ndenge nini papa tosobotebela bana tomama yango ndenge nini changer comportement ate bana ti bakoli bachange ka comportement bango na bamaladi batokende wapi bachange nde comportement bazala na place ya mobali nde mobali azalaka sapatu bango bani bazwa baresponsabilité ya mobali makamfula na raison te pata mobali azalaka ye moko akanisi ke abengisa mwasi ne famille alingi ye so bakomi awa balingi baimite la vie ya mindele oke mindele copine originale ezalaka ndenge moko te soki ya coutume ya biso africaine mindele na coutume européenne bama bayaka babosanaka
bamusu babenga mibali mbaba libanda otobengana bango fota nani coutume africaine simbongo te coutume africaine tinda mobali babosani na mboka suna ya afriki kuna bamamusu mpe basalaka bateka mpe ya kondima c'est notre vie africaine on peut pas changer nakozwa malamu oyo mabe na kobwaka minokadi durungi nanga basasala bakupi eovia mindele na mibali bakupi batemooda bapatalo tokoma kose mesure eza bongo tazokota ya vérité kofinga te toujours la vérité toujours la réalité c'est que c'est pas balingi balekoleka mibali na bango vérité batalaki na mboka akoka mobali bacherishe teme tanga bible kopemisanga akomi ngando ngando bateroriste babateroriste intervenir likambo oyo basi afuda trop dangereux bamama mibali bango bakoma bandoki soki kindoki afama mibali ya bango ya bandoki te likambo moke ekosaka ke totina mo bafama bango akosepela totini bafama mobali akangi kanda tofuti courant te tofuti telefone te basi ya poto mabe na bango basi ya poto ebani yango mibali tokobeakania bomoeleke mibali bamosibiti susi basi bakotoki fuba ya poto ya vérité mais obondela yo azofukamela yo merci mingi en tout cas alors bamama mpona koconclure tosala nini batosa mibali moko tosingaka jamais mibali na biso torespectaka bango mais bango nde balingi kozwa responsabilité na bango te ya kimobali bino bango message sikoyo yango wana bamama na batata na kisasa babokilo na bino toza na bango awa soki totindi mpo biso tozwi bakoma mpe mitema mabe lokola balocation bana elekaka bambongo ya mike ya bana elekaka surtout kutu na moment oyo ya rentrée scolaire elongi ngambo mwasi elongi ngambo ayebi kaka rentré osozwi mbongo ayebi te ke basket ya mwana kaka moko mwana ya moke ezokute basa 50 basa 80 nini nakopesa nga mpona kosisa na bakala mibala poto bochange mpona basi na bino ya poto bozala mpe lobokopete mpa basi na bino tangi bino bopesi te nani so akopesa ntango bakopesela yo ekomi yo azwaki mutu boye il faut bochange mposo bochange te bakopesela bino toseka kaka tendresse na basi ta badone mpenza oyo bachange tendresse wana mpe tendresse eza te ko si mosazine mokuta libanda peut-être tendresse ekomi okomi bilobala baomwasi na ndumanduma no mpo yo olingi tendresse te po bochange mibala poto nasoki kaka wana bazwa bizaleli oyo bazalaki nango na mboka kuna soki bazwi bango lisusu te bamisusu bakoli mingi awa babenga bango baza na mboka batuna babi bino bovivaka na basi kuna ndenge nini bango bayebisa bango ke tovivaka boye bango baimite comportement wana nde tokozala bien nangoni wana basi bakozalaka leno so omoni bango na nzela badoli mpona tozotambola nango boye na basaki tokobwaka wana tokoma bien tokoma kaka biso nyonso koseka na koseka doli prendre ezosimba su te okende tension lere nyonso tomutu pasi mwa eza te bongo bino bochange te kaka bamibali bachange biso tochange te le tovandi kaka na bango libala seke tosi tochange tokanga motema tokoti bana ebele koyeka motema mibali bachange batia biso mwa alaise mwa tendresse ezala mwa kokipe bana ezala bameka kotuna bakokende sinema ezala okipe mwasi mwa saint valentin mwa anniversaire bamibali mingi na poto bayebi anniversaire ya mwasi te soki ezali anniversaire ya mwasi na ye soki eza mokolo nini bayebi te jisanano ngai mibali mingi na poto bayebi anniversaire ya mwasi na ye te soki eza kan ti yo koyebisa olobi yo chérie tu sais mon anniversaire c'est aujourd'hui je ne savais pas ayebi oyebi ya mwana ne moko taboti ayebi te bayebi te donc bameka nanu kobenga na mboka batuna mwa conseil pa baoyo bavandi kuna bayebisa bango ndeni bakokovandaka na donc mibali ya kini baleki sikoyo banobengisa bango baya bongo totala pa makambo ekozala
nzambe papa ngai liloba ya suka nalobi mibala po to bachange tolingi bango mingi moi mpe toboya bango mpe eza te parce que si toboti bana tomoni mpe bakoko mais nde bachange so bachange bizali na bango tokofanda malamu mais so bachange te pasi na pasi tondozalaka moko akoti atie longi kuna moko akoti kotuna pambo tuna boni shero ye abaloko yoka réponse apamba kopesa yo motema omone panzani yango conclusion nga nalobi kami bachange bael moko mwana ongo na faux pas omoni mutu moko abeti le yuji aleki ne ngai na présence mais ngai na susu mpo nabengisa yo omoni jo moko boye aleki ne ngai na kitoko azorule na voiture bando olinga ye mais pourtant ngai namonaki mpasi mpo na yo mais bino mpe ya bino mpe bon bino mpe ya bino mpe mibala poto boaka na bino so obengisi mwasi aye poto c'est pas dit que mwasi mpe akomi instrument plaisir na yo puisque mboka moko ezochange nango donc mwasi aza ndenge moko mpe mwana mobali tobi teke mwasi aleki mobali mais mwasi mpe azali mpe moto moko faut quand même korespecte puisque ntango tozotika mboka na biso kongo démocrate toya na poto donc tozwa mpe koluka tolingani mpe ya mobali mais tozwa mpona koluka basi mosusu na poto balingaka biso mpona mbongo ozomona basi apoto balingaka biso mpona mbongo lelo mwa tobeti mwa libangano esimbi mwa 100 euro mwa 1000 euro momi mwa lakisa sourire tia poti okatalina basi bino te bato kolanda bambonga bafemme sele basi awa bino te bato kolakisa bato ke boza fidele oke bokekini bokelinga balobi bino bamibali basi soki bozwi mbongo ya bana awa mosala bino kaka osombi babiju osombi mbongo donc okei pana donc mbongo yango ezalaka ya bino mobali azobeta kayu oyo yo ozobomba ya mobali ye azofuta bafacture ya mibali ye azofuta bafacture azofuta ndako azofuta makambo nyonso tu mais ya yo eza mpona yo mbongo ya bana eza mpona yo okangisi osombi babiju na yo donc ya yo kua osombi pale na kini donc mobali ayebi te depuis kada mwasi andala azonga pale na mobali ayeba tomona baerreur basapotuna baerreur non nana ngo banda makambo eza bino mibali bato opesi basi ya poto mayeli n'est-ce pas bien yo yebi yango depuis quand mwasi apesa mobali ne 100 mètres papa bana yo papa bana yo kanga ye avant mwasi ya ndako abengelo mbila moi je sais pourquoi mwasi ya ndako abengelo mbila mosusu ko beti yo kasi aza neti taba toni modèle botuta basi anga na yebi te modèle ni ba edika bino meka yebi te deux omona mbongo na yo moko ozolinga kolakisa mwasi te yo olingika mwasi alakisa mbongo na ye ezalaka te papa nga nde eza mwasi na ngai ya pale tobotanga nde mabana nabengi natika ye kuma 100 mètre na pale na hiver nabengele mbila ata asalinga mabe yango ndenge yango wana enoto nini bobongisa bacomportement bobongisa bacaractère mwasi na ngai batoboti nde batofandi place mwasi so mpe makomi na caractère opesa mobali 100 mètre mais il faut quand même mituna puisque biso mpe basi mpe toyaka mpe na poto toye kobala mpe koluka oluki mpe mobali na oyo ozokipe mpe famille mais yo mobali tokosala toéconomise mbongo topesa mobali kende kini kende kosombama bapango yo ntango okende kini oke omona basi okini osilisi mbongo pomo ntango ozonga na poto ata yo moma mobali oyo ya ngai okende sipa neti oke na 30 000 $, oke na kini ozosala eloko moko bien osomika eloko moko 10 000 mosusu okomokabela bango basi apres basi batelemaka bafingaka biso yango to biso basi apo tomona torevendikaka badroit na biso basi bazoréclame égalité babi émancipation ya femme ça veut dire égalité na makambo nyonso soki ozongi mpe na mini eza mbasemoni nao yo rini mobali jamais otika lolinga na cuisine mobali jamais otika losala ménage te toboyi te tosala misala biso tozodana mbongo biso nyonso pla ndenge moko mais ya biloko ya neti donc batravo ya momwasi na kati ya palin etala ye ozo comprendre eza terme donc nga na uti mosala yo uti mosala tokisa babundu wana tokata biloko wana tiaka madeso na mo tobengi na telefone tala bapapa na biso na bamona biso ezalaka ndenge wana te somoni ere mosusu mpe toza mpe baméchant mpe osechange yango wana mais basi balobi ke non bino soki bozwi salaire na bino na fin du mois oyo okipe panin rien yoji versage et tout mais na panin kuna otiki rien yo ozoya na butu ozoréclame damas omoni nde eza bosystème donc actualité ka etelema kua ozobasi ya poto otelema yango ozonéglige baresponsabilité mosusu nazoklesire bakestion na yo omoni nde eza boyeko actuali basi ya poto ko lokuta mabe
balinga toujours actualité te so moninga na bimisalité lelo akutana jo mosusu abetuka yoji ok nayiba na mpona na poto ezalasi donc le système so mpona oganye mwasi fo ozala na oyo ozala mpe na oyo soki oyo eza te facture ka donc ye nazozwa yango oyesa bidongo balelanga semona babidongo yo mokende kosala yango lobi bon bato toréclamera badroit na biso puisque mibali mpe bazwaka bakenda basali n'importe quoi donc bakanda wana yango ezonga toujours tosala bongo mpo tokosala mpe bongo te ka pamba tolali tolamuki tosali ndenge wana non yana makambo mosusu mobali osala mpe osepela nango te il faut kandane ya esaloka osalaka bamakambo wana balibala po puisque biso basi ntango baidane yela biso ya kobengana mobali soit ya kobenga ye mbila mpo biso towana makasi te ya kobongisa mobali po ntango ozokolobaki obengana mbila se puisque ofaire comprendre eke nzela azolanda eza mabe otiki nango na distance mbila ya bimisi eza ndenge mabe ezala teke mbila ya akangi banini atie na prison sokome ndema bataki baraisonnake obengeli mbila po comme so détruire ya mobali no tosalaka bongo puisque bazonga na makanisi ke non toyaka poto mpona kobuta toyaka poto mpona kobongisa avenir na biso na ya bana vraiment conseil onga na koloba il faut que mibali nyonso tu ya poto ata la plupart na bango vraiment changer comportement na bango infidélité lokuta kokosa basi eza vraiment ntina te yango nde elukaka problème mpe confrontation kati na libala kati na ndako na bino eza bien te bomie bachanger comportement biso mpe kote na biso tokochange mpo tozala bien nga mpe wana napesika conseil pareil mpo biso nde tozali wana biso ya biso basa tobanga surtout maladi ya sida yango susi na biso ezala mibali na biso batambola bien po tomeka kobongisa avenir ya bana na biso yango omoni conseil na ngai nangi napesaka wana libala po tobachange po biso mpe basi puisque nzambe ntango akelaka mokili abandaka na mobali apres bali ya mwasi mobali achange po biso mpe basi tochange bika bongo bachange comportement na bango po tovanda bien donc tobatela bana na biso donc soki bango bachange caractère makambo nyonso ezala bien baza na fidélité makambo mpe eza bien bino singo eza nango awa na poto bamibali tokokutana wana po tokobanaka na poto omemi mwasi na poto oye na ye uti nakisa oyena na poto ntango yo oye na ye awa olingi omatele na motu akoma abota bana olobi okinde besilala yanga kinde mwasi bafuta mwasi na social olobi ombongo tokabula otina na famille na yo olingi omona basi loko bafufu bali ya poto balingi koluka mbongo te balala balingi kotalaka batelevizio na bandako banda avanda kotala televizio alukaka te avanda kaka mwasi akende kolupelaka ye lelo bosoki mwasi ake koluka mobali mosusu aye na mbongo yo ozwi kiu ole oyebi eza nango po omendekaka nango bato oza mwasi bozwa charge na bino ndenge batata bagotaka mpe biso bakota place na bango ya botata aza koede mama a 100%. ya bino na poto ekomaka ke te mwasi tya ndamu nga mpe natya ndamu ezalaka te na ntango ya kala ekomi kaka na ntango na bino ya lelo oyo boyo oza kokolaka na ya biso na bana toboti na baleki ezalaka te ozomona botiela esika na bino yaki mibale tanke mobali ati pantalon ayebi ke ntongo etali nake na mosala nake koluka mosala na ngai mpona lesa mwasi na ngai na bana na nga me bino bolingi bongo te bolingi mwasi ake koluka mbongo yo otelemeli yango oyebi mbongo ye soki ya nango te bobundi bitumba okomi kobeta na makofi na ndako koputisa mwasi mpo nini abimisi mbongo te papa ezalaka te ngai na obengelo mbila mpona nini mpo lelo soki napesi mbongo na ngai te obetinga makofi lelo obetinga makofi suka nango nabengelo mbila mpona olinga ngai nakufa na nga te naza na famille na nga naza na bana na nga eza ndenge wana mbongo ya soki mbongo ya bana eza mpona famille na mama mpo bosokisa bana toboyi te me oyo yo ezali mpona yo kende komela nango masango olango obimaka bando obimaki na ntongo oye lobi na ntongo kuna oyo ya ngai nde ezali mpona namaka fufu natya misuni ovai na miso olingi kolia olingi kobimisa mbongo te ezalaka te papa ezalaka te soki oyebaki bongo yaka na oyo ya yo na ya nga na ya kinde ezali mpona bana tokofutela bango classe na bango awa na poto afuta kasi mwana azali ebandela école primaire ti akomi na 6e
secondaire sikoyo yo moko ofuta mbongo na yo il faut fungula mwana compte ya banque batata na biso ya awa balingi ofungula bana compte na poto te mbongo na ye alingi kaka ya ye na poche alingi ata forme nga funa baka forme mpo badia libanda balinganga ezalaka te yo koataka forme kaka na nsima kini herbesla ezalaka bana mokolo nini ezalaka epai wapi te ye biso yanga soki ezalaka biso nga mpe na bosani batata ya poto basalaka te nakei kope koluka soki akende koluka kope yeli mpo ya kotela nga nde libala me oke koluka me yaka na mbongo toboyi koluka te papa oke koluka mpo esunga famille me yo soki oluki fo yana na kwiti na ndako alors soki omoi mama abengani papa soki likambo ezali bonga mama na omona nzoto eza nao bakilala nde eza nano ezopesa mai na nga mpe ezoleka ezotiola nzoto mobili bongo papa okozwa okoyokisanga soni ondire nga na traitaka yo bien te na ndako orke batendresse o nga nazaka nango nabombelanga yo papa ti bongo sikoyo nayoka oke kuna eloni ezangi ngai ezangi ye kuna o nga na nzangi mpona bana mike donc yango ozoma mama poto bakoma kosilika batata balingaka bana ya mike oyo biso tokokobota bana mpe balingaka batata oyo bamibali ya biso bamama yango bamama mpe tokomi na guerre na bana wana tokoluna mpe lelo te eza te bana balingaka bana mibali oyo biso bama bapapa ngo mpe mbongo eza te biso bamama toleki bango nde na mbongo batata poto babi mbongo biso nde bamama bato kosala bambongo mbongo alokation familiale mbongo alokation familiale bapesa ngo mpona mama te mpona bana mpona mama yo ngi mama tokogere ntango biso bamama togeraka tobotisa yango na ndenge mosusu yango wana yo bino so bogere botindi na teni botindi na famille na bino boteba makambo soki bino bozwi bongo banke eza te banke ezokota na banke ezosala makambo nango c'est pas ça problème ya nango te so papa kosola bien ça va mais so papa kosola bien oyo mama omoi nzoto eza na mais papa azomona osuki le moto mosusu mpe akozwa mama papa komona ke mama aki na nzoto apres aki na makila ngai kombo na ngai igeti mbabu mama na dina naopesaka conseil mpona mibali na biso ya poto naopesa biso soni ndenge bakokendaka bakini tosa baza kosala batapage moko ezalaka te natalaki kasete moko boye bana kini baza kolobela mpona mibali na biso ya poto mibali na biso ya poto bapapa na biso s'il vous plaît naosenga bino pardon mpenza pardon mingi ntango bokendaka kini bokendaka bito boke esalela na kini eza te bokendaka kosalaka n'importe quoi ça biso soni nayoki basi yango ya kini bakomi su kofinga bino mate bokisa biso soni makasi ma trop quoi mais na mingi oloba te la bokendaka bakini bosalaka makambo bien eza te bokendaka soki toza koyoka boza kosente boza kotikaka babana kuna bien te mabe nini yo omonaka epai bapapa na poto bapapa poto toza kosenga kaka nde mobulu balingi komona mwa mwasi aleka te fo kotala na opesa bango baconseil mobulu ya na ntina te tokangama na yesu bientôt fait du monde tosambelaka bientôt nzambe azoya bapapa na ngai botika nde te kolela kaka omoni mwa soki fwengi oza kolanda kaka fwengi c'est pas bien bapapa mpe balobi bino bokomi na de babor seigneur waka nzambe ayebi yanga nayebi nanga te te bango nde bato balobi ngai te ngai naosalaka moto na ngai reportage te bapapa balobaki ke non bamama bakomi système ade babor yango wana ezosalaki makambo ezomarche lisusu te na libala surtout mbongo mpe ya bana donc ezokabola mingi bolingi soko respecte bango te mbongo eza ya bana mingi bambongo wana eleka na bakonte ya mama bapapa bakanisaka leka ozwa mbongo wana akie na mwana maison moko boye soki ya ndenge nini ya mamoto akie asombelamba te eza ndenge wana te ya mbongo ya bana baliaka bafacture eyaka ifo tala kaka bafacture biso bato tofutaka mbongo yango bino bosala nango nini toyebi te bafanda na bango kaka bazelaka ya mere ekota ya salaire ya mere ekota oyo bana comme ça yalandela bamosusu nyonso te alors bon naza sur otalaki bande ya
mibali ya poto mobali alobi ke afuteli yo tike alongoli yo na kisasa na vi ya pasi akomisi yo leyo na poto me yo boyi korespecte ye moindre problème obengeli ye mbila obwaki bilamba ne na fenêtre na valise alokota akende na ye mpo na yo omoni yo kutu zero donc ozoyeba pasi yo mobali amonela yo te yo lobi nini basalaka na mibali oyo bayokaka te oyo azali trop teti ye azolinga kaka na ndako amona kaka aza mokonzi mwasi aza meme na mo oyo akorépondre te yango moni mwasi ntango mosusu eleki abengi polise ntango abengi polise abengi te mpo polise aya azwa mobali atai na prison non abengi na sens ke polise aya abongisa basolola ke mbala nsima ese répété te yango wana réponse alinga napesa yango wana polisi ntango ayaka kobongisa te tout d'abord tant police ayaka aye atuni problème nini ezali arranger bino mais alobi aloba te ke oboboya na oboye na boye te police ayaka yeba problème nini ezoleka ozokanda tonto ntango police ayaka linga yeba problème nini oyo ezoleka azwi abongisi bino ezodépendre nde na yo mwasi soki mobali abetako mingi nde na kanda koloba ke mobali nanga kota prison mais police ayaka kobongi ayaka kaka yeba mbala nsima kobeta te boye esili mais ayaka kobebisa te na nzela bino bozwa baassistance sociale wana bapesaka bino conseil ya malamu te baoye biso kaka no boya mobali wana tokopesa ndako kovanda femme set bambongo bapesaka bino yango bolandaka te mibali mosusu balingi kosala te alingi kaka mwasi aliesaka ye azwi mibali mingi apoto baza bagigolo gigolo basalaka eloko moko te eza genre ya mibali oyo bazalaka na afrique wana oyo batelemaka na ntongo atelemi banda telemaki junior bana dam eza mpe ndenge moko mibali na biso mpe ya poto balingi kosala eloko moko te ye alingi mbongo eleki nini nakata suki pesanga 10 euro nasomba boye pesanga mbongo nasomba mpona nini me mobali balobi mobali yo kosala mpona mwasi ye na ndako mpasi na ye ezali kobota eza teke na poto koma mwasi adesaka mibali apoto bagigolo surtout mibali ya Bruxelles na Paris mbongo bana chaque mois alingi kotia misu tomonaka awa mindele mwasi asalaka mobali asalaka basangisaka mbongo eza ya famille oyo ya bino ekomi ya bino moko kaka eza bongo te papa afutaka courant papa afutaka boye ya yo ozobonga na mindele mindele ake mosala mwasi ake mosala eza kaka biso na biso bazero na fin du mois baza na compte commun bango nyonso mibale na question nanga papa te mibali nde ya biso eza mingi na mindele bongo te mindele mwasi azosala mobali azosala eza mingi na mibali na biso awa surtout mingi na biso bazero mibali na biso balingi kosala te balingi kaka mwasi aliesa ye mwasi asalela ye boye mwasi asombele bilamba tomona bakupe ebele bitumba nini oke kuna o mobali nanga mbongo akangaki mbongo ya bana ateli mbongo mwana motema tala boye azobosa nefe bafuta bapartir azobosa nefe bafuta pelos te ye alingi nini ale ayebi abetaki tour na magasin moneke elamba mere mbongo alukelango discussion mpo tanga kozosomba bilamba na bino mbongo yango bozwaka mpe bosomaka mpe babiju babiju na bino mbongo oloba kaka ezalaka nanu combien mbongo nana tu na bino eza combien lokola bino bato bozwaka boyebi famille na kini boyoka mbongo oyo mundele afutaka biso asalelango programme ofuta courant ofuta mai ofuta boye ozolanda yango mwa mokiana otikala obani kodébrie na mokiana okomi kodébrie nango mais c'est pas di mundele apesa o mbongo ebele mpo ovwama nango non eza bongo te yo ovandi na Kinshasa o papa pasi eleki kote oyo obengisanga na ye papa abeti hiver été tous 10 ans awa abengisi yo okomi awa papa meka kobima boye ntango akozonga na butu nazoyoka nzala sala semolo na yo moko kuna nga na lenge nasala boye bolingi respect ezalaka lisusu te respect eza lisusu te bolinga su otosa papa te puiske bon odebriyaka yo moko oza deja na yo moko oza bien nde naza awa naloba nini nayebi Kinshasa nga na ya na mbongo mbali te nga moto babengisanga bapara na nga ozomona me mibali na biso oyo papa yo yebi makambo vérité lekaleka na bacouple awa te yango wana ozolobaka mpo lopoza papa journaliste mais soko oyebi vérité ndenge eza bakestion mosusu papa ntango na bandaka moko oyoki makambo elekaka kuna yo moko okoyoka na soko kosala émission wana okokoka te mais justement yango tozolinga tosala émission yango mpo toyeba pourquoi mabala na biso awa na poto
ezosimba mpenza te mabana na biso ya poto papa esimba misusu eza esimbaka baoyo esimbaka te baoyo baza bairresponsable na ndako na bango oyo azozwa soin ya mwasi na ye te azozwa soin ya bana na ye te aza meme mpa na tante ayebake mwana akendaki classe mwana atangaki nini na classe mama na bana yo na ntongo lamuka kosalelaki bana nini yango moni papa moni yango ozomona ya bango nde ezosimba te parceke mibali na bango baza bairresponsable mobali mobima kolamuka na ntongo na poto eza normal mundeso akota kosoka basani mwasi asoka mwa basani mobali ne pa eza normal papa eza normal c'est pas di po toza baafricain mwasi osala kaka nyonso po toza baafricain na bible ekomama nini po yo oza africaine yo kaka moto kosala nyonso po mundele aza mundele ya sala te bible lobi mwasi soyez soumise bino bolingi tu soumission te soyez soumise bible elobi yango ozomeme eza esclavagisme te po ntango olingi obala ngai ezali pour le bonheur et pour le pire donc olingi omonisanga mpasi te mpo libala papa oyebi libala ebandeli soki oresir libala eza nzela liwa soki oresir yango te ebandeli yebango vino mobima okeba koya kokufa otiki na bana mobali yango mpe bayene bana mosusu mibali bayebaka bongo te ntango yo oza na ndako na bana linga mama ya bana azala lese ntango probleme ezali osole na mama ya bana ntango mama ya bana ozala lese te bana na yo mpe mama moye atelema alambela bana biloko eza te mpo nini aa na probleme papa atenga mutu pasi ozomona probleme mibali ya poto bawelelaka na basi na bango yo ntango okoma awa oyo okuta ye asalaka mbongo yango mpe ya poto eza pasi me moke azwaka apesaka yo me yo lokola batindeli yo letre na kinshasa oh non mama koto oyo aza malade oh noko koto oyo azali boye yo omoni ke no mbongo mobali apesaka yo ekokaka te okomi koluka bakote mosusu donc ekomi siko nini il faut sala de baba autre baba kasi basi na bango wana basi bango balobi basaki ya poto ba mabe ya kini nde baza bien kasi basi na bango oyo wana bazozwaka na kini bayaka na bango na poto kasi yango wana bango na basi na bango bazopotana ndeti biso baoto ya na biso poto avant nga mobali na koenvion eloko nini papa yebisanga na ovio o bazoyakayaka wana azomona amoni moninga alataki boye na ndaka ke papa tamusa osala opesa te yango ntango papa azopesa te kanda wana ozomona yango desordre ezalazala bango na ndako mpo bazowelelaka welela yo mobali na pesa obala ayo olingi te olobi ya kini baza bien oke ozwi ya kini ozoyeba te kasi ya kini wana bango nde moto bazotia nde desordre nde na poto yango bakomi komélange biso so basi ya poto oyo bazowuta kini wana bazoyaka nde mikolo bango wana nde parceke bazoya na molimo ya concurrence motema presse ya moto yango ozomona bacouple na bango ezozalaka malamu te papa soki totali talaka bacouple ezozala malamu te oyo kaka oyoka mobali azwaki mwasi awutaki afrika ye yango nde bacouple na bango ezozala bien nde bacouple oyo ewumela na bango mingi na kala na poto makambo ezalaka te bapapa babi ke pasi oyo mozomonisa bango bapréféré bakende obala na bango na kini mpo awa basi awa to lokola bosi boyebi nzela ya assistance sociale boyebi nzela mbila donc bango baza esunaka makolo batia likambo te papa assistance sociale kaka ndenge bazoloba ke balingi biso awa te merci batikala bango kutu biso kutu olingi bakendaka na bango na kini nde bakokende na kini kobalaka kuna batika nde kutu basi yango nde kuna ezala bien mpo soki aye na mwasi yango aye poto awa suka un jour akoyeba ne kaka assistance sociale akokoma ne kaka mwasi ya wapi ya poto na biso bato ya kala bango bazoya sika tokoza kaka modele moko différence ezala te mais bapapa balobi ke bokomi kosala mobulu mpo bozwa ebele obosalisa famille tozosala mobulu mpo ya nini mpo bapapa bazosatisfaire biso te ntango nga mama naa na posa yo papa tosangana yo oza na bar ozomela masanga ntango yo koya na butu mpo tosangana nzoto ngai esi nalembi nanga pongi ebongo natelema tosala ntango yo oza siko tosala mwana nga nalembi yo yeta mosusu mpo mibali na biso pamba soki esa bimi ba akoyelo 4h akoyelo 3h yebisanga soki yo mama otikalaki na bana ntango mosusu biso bamama poto mibali balala so 20h30 mpo lobi classe yo mpe na fatigue wana 21 na mosu oke kolala siko banda 21 ya mobali ntango azoya kolamuso na mbetu na 5h du matin yo si olembi siko pardon papa nazongisola koto olobaki pourkoi tobengaka polise siko ntango akoya ngai na boye nanga tosala ntango mo papa omoni mpe badesordre banda komenase wana ntango omenase betanga ntango nga na kokrake bana balamuki omoni siko place tobengaka polise
ozomona siko mpe tobenga police aya na sens ke amema mobali akota prison te mais na sens ke atia kimia atia calme ekota yo papa ozoloba nini o bamama bazodekone mingi papa natuna okese na ndako na yo osatisfaire mama na mama bien kota mama po wana mama azolinga koma osokomisi ye nango na po mama azolinga komela yango yo na ngana na bana mike bajeune fi tata mokota mosu ozopesa respect na ndako te me mama azozela kuna bosangana nzoto yo ozokufela masanga na bana bajeune fi na bar siko papa pesa ngala no réponse bomona batata na biso bazosala makambo ezosepelisa mitema ya bamama te bapapa balobi de toute façon réseau bino bozwaka ekomaka ke ozosatisfaire ngai te réseau bozwaka yango wana ata eza likambo mosusu réseau ezalaka wana mpo boyebi ke non moyen bajustifie yango eza te moyen bajustifie yango eza te réseau bozwaka yango wana kaka bapapa tendresse ezalaka lisusu te ndenge ezalaka ta mosusu omona bajeune fi baotambola boye na mibele na bango na nzela kosimba ta mama boye na ndako eza te okoya mama na coin papa na coin bana boye papa elonge ekangami nini mama iloba nani mama azokomi na kobanga koaproche pemeni mpo apesa otendresse mpo ayebi nani imere no ndenge outi nango libanda kuna te kobanga ezosala ye mpo tout d'abord kosalaka tendresse yango kutu yo papa ozala kuna tension me mpa te opesa mama asala o tendresse mpo avant mama apesa o tendresse totala nde mobali mpe azozala na yo attitude ya mobali eza nango bien te mibali ya poto papa ebele bayebi na bango tendresse wana te pourtant bazovivre na mindele omona aza na bana na ndako azopréféré azwa mbongo oyo azokele mosala apesa nde mo bajeune fi ar sikoyebisanga mama ntanga kokrake mais tendresse eza de côté ti yo mpe foza na tendresse epa papa te avanga naza na tendresse pa papa fapesanga poto tobalanaka mwasi te moto abalaka mobali moto abalaka mwasi ntango ozoya kobalanga ozobalanga mpo tovanda towumela mpo ti tokokufa oya kobalanga te kopesanga merde te kayaka tovanda te ozomo tendresse ezali me bapapa na biso kopesa ye tendresse ndenge nini mpo bandika koloba mabala yango nalingi natuna na question mabala yango eza combien awa oyo babalana na poto eza combien oyo mpe boni mpe eza reconi mpo bokangami kaka obasa poto mabala poto bibala poto kofi mpe alobaki yango estce obalanga kaka nzoto na nga kasi bala mpe nga yo liyika yaka tovanda kaka me na libanda okosala babétise siko yaka tovanda soki nabengalo polisi emoninga mwasi mabe bamibali balobi eloko bino bozilaka so bapesi mbongo ya libala wana nde obimisi manzaka soki nano opesi te ozali bien ozolengela mpo ozwa mwa libala ozwa place nazomona eza mwa bien bamabala oyo bamama bapapa oyo babalana na bakino na baye na poto wana nga namona akutu mabala mais justement bapapa balobi ke bamama nde baza na respect bajeune sikoyo moyen esu te bamama nga mpona question na répondre moye bamama kala wana ezalaki année ya bamama ya kala siko tokomi na année mosusu tokomi na 2005 donc oyo wana ezalaki le passé mpona bamama kala na bapapa kala mais pour le moment tozovivre nouvelle tozovivre génération mosusu monde échangé te échangé etozala monde moko monde évolue ezochanger évolue na sens nini évolue na sens ke tokomi bon mobali akomi mwasi akomi mobali ekokomi mpe ndenge wana bapapa mibali mosusu bazokoma basi parce que bazolinga soki kozwa baengagement na bango te responsabilité na bango balingi lisusu te na kati moke papa journaliste ndenge eleki na nga alobi ke mibali balingi okoma basi wi mibali bakomi basi bongo bapede tika kuna sifi mibali ya belgique bongo bapede bakomi basi bikomi si mwasi ngambo nakomi si mwasi nga te yo moko apprendre l'émancipation de la femme na Afrique tozalaki éduqué te oyo bible eza koreconnaître yango la seconde gloire donc tozokende classe il faut qu'on apprenne oyo bazoko mundela azotalisa biso ke na poto tovivaka boye eza na adage moko elobamaka na monoko na biso soki oke place moko boye okolanda lolenge bata mboka na bazotanga mais sauf soki ezomema yo na abomination fasi ya nzambe na yo mundela azotalisa biso awa ezali mboka tendresse caresse
ezotalisa biso ke awa tata fo sala mama il faut osala siko bo expliquer nga abino bozoyeba likambo bosuline mpe mingi o femme soyez soumise papa yo bimi musala na tongo nga mpe nake musala na tongo na ngai na yo nani tata nani mama. Mais émancipation yo lobi émancipation de la femme wana eza bien émancipation ça veut dire que tu comme na pied d'égalité soki facture andako ye tosangisi soki facture ama ye tosangisi mais ya bino ekomaka ya yo eza ya yo ya papa nde ekomi ke bafutaka nango bafacture est ce que yo ozomona bongo émancipation yango wana wana d'un côté c'est normal parce que na mibali ya kala na mabala kala bapapa bazalaki nyonso tu il faut asalela mama po ezalaki ndenge wana mama azosokipe na bana oui ere wana émancipation ezalaki te. Bon, d'un côté, adage moi Zoloba, apprends-moi à pêcher, je mangerai un jour. Ouais. Parce que yoza cowboy fatigué, olingi au salaté, olingi lo moroté, alors olingi au zambon ya moi si, so social ne leki. Non, voilà, c'est pas normal. Papa journaliste. Na era musala tokei ngala yo to la muki tongo toke musala ko luka. To yena mbongo wana to sangisi po to futa fatie. Wana ndengana zala na botosi. E bongo na era ko sokola basani be na era ko sala semu papa limite to ka bolango. E ko femme soyez soumise ko lemba ki biso mi balenzela mo ko sala. Ba papa. Mais misala mususu ezalaka mpona basi mususu mpo ya mibali ntango ngai na koyebisa oke non yaka tomata escapo mpo tokende obongisa eloko na faux plafond kuna oboya kolia na kosokola basani papa ezalaka mpona mikolo nyonso oyo akomata likolo kokende kobongisa eloko ebebi papa ezalaka rare le mosusu tosalaka yango baweekend bandako awa agence ndako azali soki eloko ebebi obengi agence aoya abongisa papa baraison ozotoesalaka basi bakoma boye basi bakoma bateti mpona bambongo sosala eza baraison te boluka nde baraison oyo eza valable bapapa oyo bazoloba wana oyo bamama balingi kozala soumise batata wana oyo bazali bagigolo oyo basalaka eloko moko te yango wana mpo batata oyo basalaka eloko oyo ayedaka mama na ndako jamais akokoloba atelemaka kaka na likambo wana pourkui bamama balingi korespecte bapapa te kaka batata wana oyo balingaka kosala eloko te oyo aza tout le temps na bar eloko ezoboma mpe mboka bapapa ngo il faut tendresse affection ozopesa mama ye mpe pareil ozongisela o yo olingi kozala kaka ke ozolakisaka litutu na libanda kuna ozoki osaba n'importe quoi mais non ye mpe quand même mutu répondre mpe na question moko papa mosusu bazoloba ke mwasi fo alakisa amour mingi epa papa nde mpo libala ezala non eza nde amour eutaka pa papa mpo papa mutu abandaka kolinga mwasi eza mwasi te mutu abandaka kolinga mobali même bible elobi ke nani mari aime ta femme donc eza nde papa mutu fo banda kolakisa amour epa ya mama nde mama mpa koyeba nini ya kozongisela o papa mais mpo na biso bacongolais bahomme congolais ekomake mwasi mutu fo alakisa amour mingi mpa mobali non c'est pas ça quand même mpe bozala mpe quand même compréhensible papa na biso bayaki mpe na basi mibale misato bino boboyi système yango mpona nini c'est là pourquoi toboyi yango je suis contre pourquoi soki naza na afrique basi afrique ti lelo ils admettent encore deuxième femme, troisième femme, papa prend en charge. Pourquoi? Pourquoi il dit que Moubali a reçu les saïds du premier au 30, on lui achète tout. Biso à la porte, on a le bien, on a l'émancipation. Na poto Mundela prendre biso likambo mususu. Mundela zotali sa biso ke makoki eza mokie. Et puis on l'a même dans l'ancienne époque. Bateau va bander ko bala basi ebele. Ezaki bateau bazaki na bosu. Après na ngonde na bateau bazaki na bosu te ba komi ko copier. Donc ozo copier mentalité mais par contre bozui ezali insuffisant. Ngai na poto ngano sima musala kala mbongo na tanto yala moto sangisi to futi ba facture les restes yo zui susu wana pour que bala mwasa mibale na baso wana. Voilà pourquoi besoin que basa poto to comme te toza basi a poto te to uta en Afrique to ya awa tozo représenter nde mboka na biso awa na Europe tozali basi a poto te en tout cas bolongo la babiloko même bino papa journaliste ne le faites pas pour gagner mais bo tcheke loko mo ko enseigner biso l'amour oh yeso atike la biso oh comme ko enseigner biso c'est la haine c'est la division eza yango justement conseil nini yo zanango mpona kopesa na bacouple bapapa mpe na bamama oyo bazosala makambo wana ok relation ezala bien batata na mpe oyo bazoloba wala kuna basi bazosala biso boye bazoboka biso boye yo obalaki mwasi wana koma bakoboko biloko libanda te mpo balinga te oye tozovanda obandi kosalanga mare te yango te tozongela na culture congolaise
culture na biso omoni mwasi osepeli na ye odote ye obali ye ntango obali ye mwasi mpe na tour na yo tosongela culture na biso la femme soye soumise mais eloko mona souligner la soumise voilà parce que tokangami nango mingi la soumission ce n'est pas l'esclavagisme la soumission mutu oyo akoloba papa journaliste soumission bokende na dictionnaire bofungola so bofungoli soumission na dictionnaire les hommes vont comprendre soumission na kisini mais Marie bible ezoloba aimer ta femme moi si soko lingi en tout cas totindi na malueka na makolo aokende mais soki olingi mwasi te atotindi ekazwilanga kopo aokende te po yebi kolingi ye te donc juste de lui chérir ifotinda ona tendresse soko olakisi mwasi ke nazo chérir yo ke je t'aime obakisi ndenge balanga nzembo bazoloba le faire nuit et jour en tout cas atotindi mwasi na malueka na nzela makolo papa te na 2h du matin kifunda ngo na cheka na mutunga wana na simba mutuma Avec Dieu, nous ferons des exploits. Yahweh, Toye, Komitika nakati ya mabaka mayo, Yamosungi na bana.